Tenant compte du moment maintenant, c'est une réalité, c'est que des conséquences, ça arrive, c'est comme ça. Quand on veut diriger par défi, quand on veut faire ce que vous voulez, vous vous appropriez du pays, c'est ce qui arrive maintenant, c'est ça des conséquences. C'est un honorable qui ne pouvait pas s'échapper, il fallait qu'il en prison au cas où, et donc, oui, au moment opportun, on a dit qu'on a volonté, oui, c'est ça. Ok, merci très cher téléspectateurs. Vraiment, Boza et Belé à Kolanda émission à www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Josué Didi Dipumba, pourquoi pas à notre manager, monsieur Junior Boukson Boukassa Ompero. Merci beaucoup aussi à Papi Messi depuis Lukampa, pourquoi pas à Mandela Mugonda. Merci aussi à Mouna artiste et métier noir devant la caméra. Merci encore à Yawili Moucheni Singapa Kebo Akatana Raté Mame Milin Zemba, Motema Yabatu ya tous pepele Mbetolo, pourquoi pas à Malolo Loris et la Congolia. Merci aussi à David Olito Motomoko bien. Merci encore à Dieso la London. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci beaucoup Willy. Merci beaucoup à Willy. On est ensemble. Il n'y a pas de souci. Grosse moulée on sala lelo plus mingi micro baladère. Voilà. N'ayez que retourne dans la grosse moulée de la presse congolaise. Plus mingi na yambi mutute mais nazo sala micro baladère par rapport il y a prisonnier na biso. Oh vraiment babima qui na prison. 5 pavillons. Donc 5 pavillons dans ce tobito ça la calcul plus de 5 000 10 000 plus. Grosse moulin na bio aussi la boété y compris na honorable na biso mwana ntemi pe aza libéré na minute oyo grosse moulin na zola rabino ko ba information na source na minute oyo tozolo ba mwana ntemi aza na kati ya ba Congo donc c'est-à-dire na mboka na ye akena ko pema mwa mukie mais grosse moulin na zo continuer ko tambisa micro balader nanga sujet ya mutu na mutu azo pesa avis na ye voilà na bandi déjà micro balader nanga et quand moi je dis bonjour Yaya. Oui bonjour. Okay, bonjour. Merci beaucoup oyokaki mo nungu etambola ki par rapport ya ba prisonnier na biso o babimi na prison est-ce que ndenge babimi ba kimi wana esali bien na population te sali mabe selon yo? Non tout le vérité hein surtout bon ba vérité musu c'est pas bien et pas ba misusu esali bien mais pas ba misusu pe esali mabe parce que mboko na mboka ya na mbano nango o il faut balanda mibeko je peux dire en français donc na bibeko ba loi. Alors, prisonnier, aza muto soki ba kangi normalement face à la type peine na esili ba bimisi. Mais au bango ba sali, ba bouki prison, ba tumusu ba bimi, il y a des criminels, des vrais criminels. Au ba katela ba tonsu ba 20 ba 5 ba boma. Mboka soki tandi ba lo ba fo ba boma muto, mais ba tondu ba bimi. Et ça les propreté mais et pas batu mususu pe to koloba et ça les peut bien point nini batu mususu bakanga bango kaka boye otali préfésate mais bakangi balika na TV balobi nonga bakanga préfésate bakangi il y a plein des innocents oyo ngamone na tellement na koloba ngamo pe na lika na prison j'ai fait que 1 mois na prison na 8 ans ko sola bato na bato ba na prison yo bakanga point nini bato presque il y a des gens au bazaba innocent tout le monde est innocent na prison. Mais plus de 5000 personnes dans la prison, place à vivre les akaté, collier à malongé les akaté, suivi normal les akaté dans la prison. Voilà, c'est pas bien. Ouais. Ok, merci beaucoup. À part les prisonniers, na biso pe honorable mwananté milenga bimi na minito to sa l'émission awa azana ba Congo est-ce que nenga bimi na voix wana est-ce que ça bientôt ça ma selon yo? Mais non, c'est mwananté ma innocent. Innocent ba okange pourquoi ngala talaki yango na bandi olandongo depuis que na kina olanda mama tout na mona keza na mamoko un peu pesa tina te ba rolandele to bakanga mais so bakange za preuve te ensemble na ala muto ensemble nete ninga bimina ya sen maramne so ke ban Congo ngala monongo za vrai asali bien ponanga asali bien. Voilà, ok. Merci beaucoup, Yaya. Voilà la grosse moulue de la presse congolaise. Donc, on se retrouve sur micro baladère. Nous sommes avec Mouna, artiste et métier noir devant la caméra. Toujours partagé car Maye, lango ba idéologie mais est-ce que ba prisonnier ngo a ba bimi na prison? Est-ce que prison ngo et nous réseau na mboka tondenge nini? Quand moi je dis bonjour Yaya. Bonjour madame. OK, merci beaucoup. Moi nous yebi déjà zotambola ya ba prisonnier o ba bimi na prison. Ninge ba prisonnier ba bimi na prison. Est-ce que selon you basali bien de to basali mabende ba kimi na ba na prison? Ben, je dirais ceci au départ, c'est pas bon. Parce qu'un prisonnier, c'est un condamné. Mais tout marche par rapport à la politique du pays. Nos autorités
Ils ne veulent pas tout arranger. Ils ne veulent pas respecter les accords. Ils ne veulent pas respecter le test. Qu'est-ce que vous voulez? Le pays devient comme un jungle. Tout le monde, chaque personne peut faire ce qu'il veut. Voilà les conséquences que nous subissons. Ce sont des conséquences de la mauvaise gestion du pays. Donc, que les prisonniers sortent de la prison, je ne les soutiens pas. Mais, tenant compte du moment maintenant, c'est une réalité, c'est que des conséquences, ça arrive, c'est comme ça. Quand on veut diriger par défi, quand on veut faire ce que vous voulez, vous vous appropriez du pays, c'est ce qui arrive maintenant, c'est ça des conséquences. Il y a maintenant plus de 3000 ou 3500 personnes qui sont parties de la prison. Dans quel pays? Normalement, ce qui devait se passer, le ministre de la Justice devait démissionner. Dès qu'il a cette information-là, il doit avoir le courage de démissionner. C'est ce qui nous manque ici au Congo, madame. Le Congo devient comme une forêt, là où la loi du plus fort règne. Nous sommes, je ne sais pas, moi ça me dépasse, ça me gratte la tête. On n'arrive pas à comprendre, Bon voilà, les conséquences on a subi, hein. C'est ça. Voilà, ok. Merci beaucoup, non seulement les prisonniers, y compris, na honorable Nabiso Mwananté, mon ami Nito et Oto Loba, Mwananté, Azana Kati à Mboka nae ba Congo. Est-ce que ndenge Mwananté mpa bimi na voix wana na minito ana ba Congo? Est-ce que ça lit bien toi, ça lit mabe, selon yo? Mwananté, bon. Asalika Mabe, parce qu'il était condamné. Hein, il y a une procédure pour sortir de la prison. Comme c'est un acteur politique de notre pays, c'est un opposant. Je ne sais pas moi qu'est-ce qui s'est passé entre lui et les accords qu'ils ont signés là-bas avec le président, le gouvernement. Voilà, il revendique peut-être ses droits. Moi, je vois comme si ce sont des mascarades. Ils veulent mettre le pays dans un état d'urgence pour mettre en place un gouvernement d'urgence. C'est ça qui se passe. Mwanasem qui sort, qui part, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il fait. Il revendique quoi? Il revendique les élections. C'est ça son combat. Alors, qui est les gouvernants? Fasse ce que les gouvernés veulent. Et ils ne veulent pas le faire. Alors, nous subissons, nous allons voir là où nous allons partir avec. Et c'est ça les grandes conséquences. Les Congolais, moi j'aimerais bien conscientiser les Congolais. Chaque Congolais, là où tu es, tu dois te prendre en charge. C'est ce que moi je peux dire. Et nos amis de la majorité, le temps passe, vous allez passer aussi. Mobutu a fait 32 ans, il est passé. Vous allez aussi passer. Travailler pour l'intérêt des autres et vous serez bénis. C'est ce que je peux dire. Voilà, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Grosse mouli, nous continuons quand on micro baladère nangai. Voilà, un gros mouli dans le barara. Plus mingi musalande belé yaya bonjour. Bonjour. Okay, merci beaucoup yaya ndingo yoki nungu ba prisonnier na biso ba kimi na kata prison ba buki prison et sali ondengene. Bon, ne ba prisonnier ba kimi ba buki prison quelque part ils ont ça la passe. Ça passe vu que bateau bazaki na kata prison ba kimi premièrement pour na prison ils ont la procédure il faut qu'on l'annule pour na prison. Mais ça va tout mususu babeta ba 20 ans pe bazar ba 30 ans ba dossier musu ba neti ba dossier ba tumbi wana mais ça pe ba innocent ba dossier ba tra au traitant ngote ne ba kimi wana siko to lobani sauf que ba konzi fo ba meka un peu kota mama mususu zoli kana mboka. Voilà, okay. Merci beaucoup non seulement ba prisonnier y compris na honorable na biso Mwanantimbi on a benito to lo baza na ba Congo na mboka na ye oko lo bani pe par rapport ya Mwanantimbi. Bon par rapport à Mwanantimbi na mambo bon soi-disant au basali mona qui faut azala poursuivre on a OK, merci beaucoup non seulement Mwanantimbi. Est-ce que oyoki pe moi ba kondimoro vete o ba bimi na prison ba kimi est-ce que oko rappeler biso so eza banani na banani? Bon selon yoki bon na yoki te ba kimi na moni na yoki ba porte ezaki pour les ba cellule misusu bedi kapen na yoki ba kimite ba Frank Diongo ba kimite ba misusu ba kimite ba boyi ko bima il faut que ba ngomba ya bimisa ba mais opena ba lobi ba Frank Diongo donc ba fongola ki prison ba mona Diongo dirait tricage ba ngomba boya ki ko kima mais edi kapen azali banda na ebité soko contredire ngato okiko éclaircir. Na ko contredire te moi pe na éclaircir vraiment exact mais na yoki ki azali banda mais sauf que biso to ngande to mona peut-être son amoni ba photo net mona ya Mwanantimbi na nga plibi yango na minute OK na ba Congo déjà wana na ko ndima ke no azali banda mais sauf que na moni te moyen na ndimezate. Voilà, OK, merci beaucoup grosse moulina zo continue ko tambuisa micro baladère nanga voilà un grosse moulina zo baluka kaka non nazo continuer
kotambusa micro balader nanga. Non problème, bonjour Yaya. Ok, merci beaucoup. Allez-y comprendre. Eza avis à moto na moto ya sepeli à participer to kaboline et sujet na biso voilà grosse moulin na so continue toujours kotambusa na été na rose ba Yaya bokima na bino teza na rien que micro balader. Voilà, ok, merci beaucoup, grosse moulin. On continue Tamoussa. Na koutani pe na ba na classe, ba oti vraiment classe. Prévané na ba uniforme. Quand moi je dis bonjour Yaya. Bonjour maman. Ok, merci beaucoup. Oyoki moi nungu etamboli ya ba prisonnier au ba kimi na prison tant que peuple. Est-ce que ndé ba kimi wana ba sali bientôt ba sali ma selon avis na yo. Pour nanga va sali bien. Ba sali bien. Parce que va souffrir tant. Fait bati kabango dans les autres bazong si on a prison. Donc ils a bien té fait bati kabamba kende. Bon pour nanga sokaya wana. Ok, merci beaucoup Yaya avis na yo pendenge ba kimi wana ba sali bientôt ba sali mabe. Et le remords kaka. Pareil, bah ça allait bien. Des baquets, va souffrir autant vraiment. Monsieur Bazana, va rouler la prison. Monsieur Bako, c'est un monde, là, aussi, il a 3 ans. Bah ça allait bien par des baquets, mais bon. 19 ans. Vraiment. Bon, et beaucoup sous pays, n'a pas honte, bah comment tout n'a pas congolais. Vraiment. Merci beaucoup. Non seulement ça, honorable Nabiso Mwanantie, mais voyez bien, non? Oui, tout est bien. Yepe na minito pe abimaki azana ba Congo. Est-ce que ndenge yepe a se sauver bongo? Ça allait bien, toi, Salima B. Non, yepe a sali. Quelque part, a sali bien. Bon, bah non. Quelque part, à sali bien parce que à sauver ma frère, on a ma soeur, on a vu ce bazaki na kati à prison. Quelque part, à sali ma bien parce que c'est d'abord un député, si c'est un ministre. Député honorable. C'est un honorable qui ne pouvait pas s'échapper. Fait qu'il est en prison au cas où. Et donc, ben on va bien c'est na oui, au moment opportun, on a ni na bango moko na volonté na bango ninga senga. Oui, c'est ça. Si on n'est pas nous tamboli à cause na yé. Prison Boukani à cause naïe, ba prisonnier et belé babimi na sima naïe à cause naïe, ba prisonnier pe et belé ba koufi. Oro lo bani par rapport à ça. Bon, on des hommes dam oh non ba koufi. Pardon? Ba oh ba koufi et ça non ma bé parce que ba famille belé ba perdre ba vie oh ba zaki plus cher que le kabam. Bam sous mon apparemment bote qui mon mon zaki na prison à koufi. Tandis que ba oh peut ba s'échapper ba ça bien mais ba tikande des autres ba ça des autres te ba bim avec union avec amour to se réunir to zongande to zaki avant. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Gosmouli Nazo continue à côté voilà. Gosmouli Nazo Tamboussa avec Mouna artiste, avec Congo France, avec Boss Nanga, je dis Lipumba. Ben il meurt étant belé mon antemi Moutabuki prison pour affaire sortie prisonnier au Bazalaki Nakati. Ba honorable Nabiso ba Franck Diongo pe ba mona ki ngo loko a tricage ndeni prison ko fonga mabwe ba se sauva ki ba boya ki na bango ko bima. Voilà ba opé ba prisonnier quelques prisonniers Nabiso et belé ba koufi et belépé ba kimi donc c'est-à-dire na minito honorable moi nantemi na minito tozolo ba aza déjà na ba Congo j'espère bon moni déjà ba photo na a publié c'est-à-dire que akina mabele ma menae abe ko banga te oye koya et ya voilà grosse mouli nazo continuer ko sala ka musala nanga avec Mouna artiste avec Congo France tozo tambola un peu ko sala ba interview par rapport il y a ba prisonnier na biso quelques prisonniers au ba koufi et ça li biso karapasi ba opé ba bimi to yebite ba o ngo bazala ki ba condamné mort bazala qui va criminel to éviter rester toujours scotché branché sur Congo France borozala jamais décis. Merci encore à Mouna artiste yende vraiment tout tamboline pour la micro balader à suivre. Merci beaucoup la grosse moulu de la presse congolaise nous continuer côté pour sa micro balader nanga to kouteni pe na jeune frère na biso to participer plutôt to kabolane kara par rapport ya ba prisonnier au grosse moulu na bina otika ngwe le kaboete nazo tambisa micro balader nanga quand moi je dis bonjour Yaya. Bonjour. OK, merci beaucoup yo kaki mo nungu ya ba prisonnier na biso yo ba kimaki tant que moi na mboka tant que peuple et salut ndengeni. Ah bamususu pour ngai salinga mo pasi pa nini to comme une insécurité na mboka ba o ba kuluna ba criminel ba te belé ba bimi o to bande ko banga bango c'est que insécurité comme sous makasi sous mabe makambonde comme boye ba lobby que il y a plus de morts mais ça lui passe parce que baza va être humain de ba kufi vie est vraiment mon corps ba to ba kufi belé ba ça c'est beta mi wana mabe. Il faut qu'il y ait un mboka sala ke acha sécurité vraiment la makambo o les chaos et ça vraiment bien té. C'est pour cela des abongo faut battre faire sécurité moi makasi pour la biso ba to gomi toza ba innocent
mais totambola banzela kuluna ezonga sumakasi eza mabe. Voilà, ok. Merci beaucoup par rapport aussi. Il y a honorable Nabiso Mouanansemi. Nenga bimi na minute ça plié qui ba photo azana ba comment est-ce que voit où ya bimaki parce que à partir na ye ndé prisonnier fongwa maki à partir na ye ndé ba prisonnier et belé ba bimaki et puis à partir na ye ba prisonnier pe et belé ba kufaki pona ba balle est-ce que asalaki bien côté wana to asalaki mabe. Ah, côté wana pona ngai asali mabe parce que yenda yo kolbimisa bato wana asali vraiment mabe. Falatika asisa mamne tane rekoka ba prene asalaki rekoka abima na voie normal ora mutunyo sabima kame asali pagay a créer des ordres bato akufi lelo mais yaza bien ba via bato baby ba parents bazolela babana bango amsusu mwana mo jeune azakini wana salaki bakatelaki 20 ans comme il a 19 ans abima etikala inane mais ayo kufa nesko libanda suko tolobani asali mabe kotoana. Voilà, ok. Merci beaucoup tant au président Fongwa Maki ba honorable na biso ba kondina biso lokola ba Franck Diongo pe baza na présenti lelo tant ba monaki président Fongwa Maki ba monaki ngo lokwa tricage. Eh président Fongwa mitobi mato kima bango ba monaki ngo lokwa tricage batimbelaki ngo ba boyina bango ko bima ba fandaki na bango tant que ba prisonnier ba bandai ko kima tant que yé pas zalaki prisonnier aboyaki na ye ko kima. Tina minute tozolo ba Franck Diongo aza toujours na prison aboyaki ne kokima non seulement Franck Diongo et puis ba continue biso mo ebele mais na ebiti est-ce que roye ba moi prisonnier na mo continue biso pe moko azaki na kata prison pa kimaki à part mon intimité. Ah, il paraît que on a yoki na bato ya bato parce que na tambulaka na yoka pe ba information pe ça m'a par radio par mutazolo ba nzela na okaki ke ba lobisi il paraît que il dikapeng yé pas bimaki. Il pas monyango atanga mo peso zaki na prison wana bakanga kiyo moni porte fongami oluka liberté tu vas sortir yango ya bimine yango yepa kuta na fuite wana ba o babanga ki enso monyango ya nango tricage ko ba Franck Diongo ba bomona ki on tricage ba boyeki na bango ko kima bazana bango na prison il paraît que hier enso sazozela na que genre que peine Cécilia bimana mais o monique a souffrir fort na prison il faut ça ni abimaraka. Yango bimine abimate akima il faut bien préciser akimine c'est évadé na akimine azuma sunene mais elone na kosenga mokonza mboka vanta sécurité kana bandilo ni société sécurité comme jusqu'à présent to comme vraiment na insécurité et puis butu na poko na biso comme oyinda mabe puis ba journée na biso et comme na kimia ndenge ezalaki liboso te avant le 17 mai. C'est ça. Et comme sécurité, il faut que vraiment sécurité makasi que ba policier na biso bazala ba policier ya peuple ba batela ra peuple mais ils étaient que le roi ba kimi bongo ba ndokanga na ba innocent omoni mutu bo kangiye non faut ba ke ozokanga mutu zoluka nde mutasala ki mabela ye. Faut kokanga ba innocent. Voilà, ok, merci beaucoup. Tant on a zo les canaux qui nzembo morope et zo yemba ma les 17 ceux qui le 17 mai Kabila le père a libéré le Congo. Mais le 17 mai 2017 Mouandantemi a libéré les prisonniers. Oro rappelez biso no mo anate o bana classe ba bandole ka bandolo bango bandolo ba munyini kiminga. Et comment il peut partout hein? Comment mina ba WhatsApp na ba téléphone kabwa mi makasi ba lobby le 17 mai le 17 mai 1997 Ezaki libération Congo Kabila libéré Congo et puis le 17 mai 2017 Mouandantemi a libéré ba prisonnier et comme il roi moi polémique moro parce que zozala ba date ka le 7 ba calculer la date na bango za déjà comment préparer pour basali. Voilà, ok. Merci beaucoup Gosse Moulina Télémi. On consultant au micro baladère nangai. Voilà, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Donc comme il vraiment consulté pour tout clore na émission na biso, j'espère au moins la grosse moulée de la presse congolaise bino na le ben reçu qui ça likambo et les kaboyete voilà na kiti vraiment grosse moulée na seli bino micro baladère par rapport à vie à mutu na mutu disons à vie à mutu na mutu à partager o ya moni est-ce que ndenge ba prisonnier ba kimi bon ba sali bientôt ba sali est-ce que ba kimi ba bimi na voix normale to ba bimi na voix normale et surtout na minute
ba maman na biso ba papa na biso ba ndeko na biso ba komi ko bomba ba ndeko na biso ya mibali par rapport ya ba prisonnier ndenge ba kimi dona minute oyo Kinshasa eza ya koyinda monde ati na yebike botala Congo France Kinshasa eza ya koyinda ba ndeko na biso ya mibali to komi ko bomba bango ba komi ba soda ba komi ko kotela batu na bandaku soki ba monyo za na ndeko mobali ba koti e komi lokola cop na bango bayote o pazaki na prison bakange bakene do comme corruption faut ko finir mbongo tezaki na prison te parents moko pété olinga zo mwana ba livrer akeka prison donc c'est-à-dire ba soda pe ba koti na cop pour ba corrompre bango ya akuti ndinde ko mobali bote pas na prison bakange parents ne pe romona bongo tezaki na prison te fa to tike faut libérer ba commissaire ngo cop eza mabe congolais tozo bo mabiso moko bandeko na biso moko ba congolais donc voilà merci beaucoup merci nous sommes vraiment à la fin de notre émission merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Lipumba et puis ba mirmira tamboli nungu tamboli lisusu non seulement moi nantemi et puis Edi Kapen na yebite eza ba mirmiro ezo tambola selon miko balade au gros mouli de la presse congolaise na sali voilà nous sommes vraiment à la fin de notre émission merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Lipumba pourquoi pas à notre manager monsieur Junior Bookson Boukassa on peut remercier aussi à Mouna artiste métier noir devant la caméra merci aussi à Yawili Moucheni Singapa Kebo pourquoi pas à Papi Messi Motomoko bien merci aussi à Mandela Mukonda chez toi dollar Yana Kwanza Yana merci aussi à David Olito Motomoko bien pourquoi pas à Malolo Logi c'est la Congolia merci encore à Mami Milinze Mamotema ya bato ya tous ce pelé ya Mbetolo Mama Likelemba merci encore à Diesola London pourquoi pas à Papa Kadi Mana Motema Mama Mami Kazadi nous sommes vraiment à la fin il y a élément na biso ya ba interview na biso compte moi déjà je dis merci au revoir bye bye